Bote na bino nyonso ba Congolais esika nyonso bino bozwami. Avant na bandaka mwa video oyo naza kopesa bino merci mingi. Namoni quand même que vidéo oyo na chaki po na likambo etali ba démolition bato ba suivre yango ebele. C'est vrai na sala ba vidéo nanga mike po na kaka ko conscientiser bato bon na milo ba kaka ata bato 20 ata bato 30 balandi j'espère que bato wana tamba balandi balandi on a ndenga bien ba ko pe ko kabola on pe bato mususu conscience mataka ndenge wana mais oh na moni boza plus de 1000 personnes au bolandi vidéo na sala ki pona makamba démolition na pesi bino merci mingi mais seulement ba yambi boza 1000 ya koyamba me boye ezaka ya kokate ou ya boboye eza ya kokate ba abonnement pe eza ya kokate parce que bon lokola ndenge bato 1000 personnes balandaki ka mwa vidéo wana et encourager ngai epesi nga makasi. C'est vrai que nazanga na temps ko sala ba vidéo tout le temps parce que eza musala na ngate naza musala mususu naza très occupé mais pourquoi la ligne mboka nanga mingi nazoka mwa temps muke oyo po na tiela bino ba mwa vidéo mike pour vi kaka bolandango et la musabiso epesa biso mwa makanisi. Merci encore na bino. Oh nyonso aza na mwa idée na ye amoni ke likambo esali pasi akoki tout le temps kobenga ngai ou bien kotindela nga message po na toko kosolola makambo na ye lisusu likambo oyo ya démolition nano esili te ba épisode ezebele tomoni na kati ya Kinshasa ba démolition esalami ba bipai na bipai malgré ba mususu baza na esengo mususu baza na esengo te ba mususu bonayebi te ba vie eze ebele menga nazaka kobetela sete likambo ya mabele ba o ba yebi ba vidéo na ngai ya au moins 3 ans ou 2 ans balanda ba vidéo na lobelaka toujours likambo ya mabele nazali koloba ke mutu nyonso ezala o baza libanda il faut bozwa mwa esika na bino parce que mboka eza ya biso so tozotikela ngo bapaya mokolo mosusu tokozonga kuna tokokuta esika te ekozala deja bato basi bazwi nalobelaka ngo toujours. Mais lelo yo na izongeli likambo na démolition parce que démolition wana eza kaka na kati ya Kinshasa te parce que na kati ya Kinshasa wana eza ba zone ya kala bonga na benga ba zone ba commune o ya kala mo ndenge bati wana balingwala ba Kinshasa ba bangiringiri ba bandal bati eza ba commune première commune ya biso na kati ya Kinshasa mais likambo ya munene ezoya eza likambo na kolobela commune na Maluku yabite soki Maluku soki Kinkoli kote kuna neti ozokende bandundu ngai na bomwana na ngai bandanga na koli na ba coutume na biso ya ba Congolais kozala chef coutumier e banda ezala ya kati ya makila papa za chef coutumier atikeli mwana boy na boy de père en fils eza ndenge wana mais lelo yo ba chef coutumier bakoma kili na kati ya Congo ba mususu yebi place ba utite mais baza ba chef coutumier je ne peux pas comprendre na bateke chef coutumier azala mutekete c'est pas possible nga na yebeli on ndengwana te na yebeli on ndengwana te okuta o nga na za chef coutumier soki ya na yebite nde babenga kango ya place boy kombo nani outi wabi auta na ba province mususu o etali batwana te ezala nga na yebeli on ndengwana te. Ça, c'est un fait. Côté na commune na Maluku, naza ko sensibiliser, nazali ko attirer attention. Ngai wana na tirana aka ba sonner d'alarme. Batu mususu balandaka, ba mususu balandaka te. Batu baza ko tekela batu mabele. Okokuta famille boy. Ba cousin boy bateki, ba cousin mususu ba siliki na ba cousine, baza bakamati mabele bateki susu na batu mususu. Ba problème on est récurrent, il faut tout ça attention. Naza ko attirer vraiment sonner d'alarme na ministère na biso ya foncier. Na ebi ba loi te ndenge zo salema kuna, menga na osenga na bino so bonza na ba loi, il faut beau expliquer yango na
na bandeko na biso bayeba ke loi eza ndenge nini. Bakamwa te ntango makambo ekokoma ndenge ekomi makambo na Kinshasa boye bakomi kopanza bato banda koloba o eza place na biso tolela tosalaka nini makambo na maluku kuna ezolekana. Bakokamata bapesi yo bato mosusu baza na bango na place na bango bakamati bapesi bandeko na bango bafutela balouwe mabele mpo basala ata bilanga omona na kati wana yo balouesaki yo mabele me ekomi ya yo okomi koteka ntango mokolo mabele akoya baproblème ebimi. Naza kosenga na bino nyonso bato oyo ya bapolitike bosensibilize bato boyebisa bato makambo boexplike makambo ndenge ezolekana parce que surtout biso tozaka libanda okosomba mwa esika na yo boye osepeli oseraki sentir olobi nasomba mwa mabele nanga quelque part ntango kokoma un moment donné okoma okende botongisa kuna kozwa susu wana te place wana ndeko na biso moko atekaki boye na boye boregle nanu makambo wana vraiment nazosenga mino boregle yango parce que oyo eza makambo ezokotisa bakokoso na kati ya biso bakongolais. Bachef coutumier soki bakoteka mabele bazala na bapermission bazala en règle et puis makambo ezala te ke lelo batekeli oyo lobi batekeli mosusu nga wana zo eza makambo mpenza ezosalema parce que moto mosusu akovanda libanda mboka asali 20 ans 30 ans libanda mboka makanisi na ye nyonso eza na mboka na bango akosomba mabele na ye alobi lelo na mikolo na ngai ya suka nakotonga mwa ndako na nga nakovanda wana ekoma na moment ya kokende po atonga esika na ye bazoloba na ye ke esika neza ya ye te moto atekelaki ye aza susu kuna te botala ngana wana oyo moto atekelaki moto mosusu ayebi te lobi na video mosusu azaloba makambo ya banini ya ba nazaloba makambo ya banani ya balitige bamosusu bazokosa akoyebi so kaka ke awa makambo problème eza te mama ou papa awa mpenza problème eza te yo mpe ntango okoyoka ndenge wana osombi mpo place ezosepelisa yo osombi nzoka moto wana azoloba na yo ke banani balitige eza te ye ayebi bien makambo eza wana mais lokola baza na lokoso tozoyela mpe kaka makambo lokoso wana lokola baza na makambo tellement lokoso bakosala ndeni akokosa ke problème eza te mpo kaka amoni mbongo misu na ye ezobima boye mpo na mbongo yango mpe ntango ye akozwa yango akolia yango mikolo kaka mike akosala yango ate eloko te oyeba kuteke motu oyo azwaka mbongo mpo na esika ya boye tozolobela makambo wana. Bino bandeko na biso namonaki la fois dernière parce que bozoloba ke bazobuka pourquoi bazobuka boye na boye na boye na Matadi Kibala bato boni bakufaki makambo kaka ya ba centimètre ya ba mètre ya kopusa na tina nzela oyo ya mwana bazo bato bakufaki ebele tango bato bakufaki wana bozwaki kaka ba motif ya ko po moto boya salaki musala te bato basalaki musala te non tango baza ko expliquer bino boye baka pe bo comprendre ke baza ko expliquer bino likambo eza pona bino eza nde pona bino ba mama na omona oko benga na bango me bakozonga lisusu bayebi ke bato bakufaka wana me bakozonga bawenze basala yango pona nini okomona motu wenze bamesa vide nga na yebi bawenze nakotaka mesa vide me bato nyonso baza libanda me wana mpe bandeko na biso mpe batekaka tochango mpe na mutu ke soko oza na biloko noche biloko na mesa mutu alingi asomba akokota na wenze akokota na kati libanda ça veut rien dire soko olingi okoteka kaka ndenge oza libanda wana bato oyo baza libanda oyo bayaka bakotaka baplace nyonso na kati donc wenze esalamaki bato nyonso bazala na kati ya wenze bino bozokamata wenze bozobimisa yango libanda ti na nzela mwaye bato balekana eza te bobushe banzela nyonso mwaye te bisa to utakawa okoma kuna lobike ozi na mikolo na musala ozi ata msusu 2 semaines pour que nous sala ba démarche na yo bandeko comment expliquez-vous que pour nous sala démarche ezo sala yo 3 heures et comme la démarche il y a 2 jours pour nani bambouteillage leki batu mutu ke koya bamboka nyonso bambouteillage ezalaka po batu keshasa bambouteillage mboka nyonso bambouteillage ezalaka nga place nazali awa ero nazolo bala bino to ça 7h45 ya tongo mais basi babeli toza déjà na ba 300 km ya bouchon pour nazo yoka bouchon za place nyos
bouchon ezaka na Kinshasa te mais mabe ya Kinshasa ndeke bato baye kovanda ntina nzela sikoyo bato bazotambusa il faut éviter bato wana et puis kotambusa yango mpe bamosusu bazoya na sens tosi tolobela yango tosi tolobela ata tolobaki yango bato bazoyoka te ntango sikoyo gouvernoria akozwa badécision ke ayaka apanza biloko nyonso comment ça se fait basali boye tozala mpe nano logique na makambo ata bazofinga biso toyebi makambo te mais to réfléchisaka quand même nzambe apesa biso motu na makanisi ya koréfléchir komona est ce que place oyo naza bien ou bien naza bien te est ce que naza na nzela bien na nzela te exemple mosusu na mitendi kuna ezalaka mboka moto azalaki te ezalaki vraiment mboka place wenze wana ya mitendi ezali wana nga nayoki balobi ke ezaka place ya RTNC bato wana bayebi me batia wenze place wana batia badépôt batia babiloko nyonso wana dernièrement batikala kokamata lokola mpe mboka ngeza nango kaka ndenge wana kaka banani oyo soki baindien soki banani bake kofuta soki nani mbongo batongi sikoyo badépôt na bango wana bakongole bazoloba te bakinois bazoba te bato baye batie dépôt na bango babengani bino place bozali kosala place bozali koteka place bozali kozwela mwa mbongo babengani bino bango batie ya bango dépôt bato bazoloba te donc on dirait que congolais aponaka likambo nini oyo ifo aloba non soki ifo olobela makambo ifo oloba makambo nyonso ndenge ezali bakamati badépôt batie badépôt parce que ce sont des indiens banani basengaki batiela bango baya badépôt basombi badépôt mais place wana biso tokiki eza place ya RTNC sikoyo ntango RTNC akoya baindien wana akodémolir ou bien akodémolir te on dirait que bato yango mpe bazoya quand il s'agit baindien bachinois bato mosusu batiki bango sikoyo bacongolais bemikolo mboka il faut badégager bango non deux poids deux mesures ezalaka te nyonso ifo ezala ndenge moko soki okobengana bato obengani bato nyonso mutu oyo aleki te ke biso tovandi na bamboko banani bavandi na bango bomoni yo kokamata mokolo mboka akamata nano ndeko na ye atya ye pembeni akamata yo atya liboso ezalaka te ezalaka kaka kuna epa na biso miyibi biso tozalaka susu na famille ezalaka te kibondeko ezalaka te mbongo nde ekoma mbongo c'est rien makambo oyo ya badémolition bandeko eza nano ebele nano kuti na sisi te parce que nde nalobaki nakopesa baminiti ebele te mpo nafavorize mpe moto akolanda mpe makambo mpe alanda yango mpe acomprendre yango na ngai nayebi bino lelo oyo mais tokokontinue lisusu tokolobela yango ti bamikonzi ya mboka bayoka nanu mpe koloba ya bato bayoka biso nanu bayebisa biso mpe balakisa biso parce que baza na droit baza na devoir ya koinstruire biso koyebisa biso ke voilà koforme bato koexplike bato kokonscientize bato parce que sinon te tokozalaka ndenge wana nzambe apambola bino tokutani mbala nsima merci bonne journée